Poko elamu na bino banso balandi émission lisolo ya Congo to kutani lisusu na poko ya lelo ba voiture esala histoire na République démocratique du Congo na mboka Congo tozoko bana lisolo wana ndenge momesano carnet stylo za pembeni téléphone pembeni numéro déjà eza affiché ndenge za na suka ya émission bokomi boya kobenga pe babengi. Avant to banda émission oyo ya lelo to rappeler te ba message nyonso ba téléspectateurs ba komaki na ba appel nyonso oyo obengaki rassurez-vous que ekomeli déjà professeur Voto na bandi ye moko ko s'organiser comment au fur et à mesure à pour répondre na ba question na proposition nyonso batu basalaki professeur Voto na pona émission lisolo ya Congo papa Vicky Kalenga Dumez message na yo komaki pe komeli professeur Voto destinateur oyo yo okomelaki message na yo na bandi ete mbala o ezali koya professeur Voto ako soit akosala mona émission ako répondre na émission soit et ozana bakano mususu oyo okozwa eyano na yo poso eleki to betaki lisolo kaka o tozo continuer ba voiture esala histoire ya Congo to bandaki na ba voiture oyo to lobelaki voiture ya Lumumba to lobelaki voiture ya administrateur ya liboso ya mboka Congo to lobelaki voiture ya Moïse Tshombe to lobelaki pe voiture ya Mobutu kasi ba personnalité politique bato bakenda sango ezakara ba wana te o pe mituka na ba mituka o esunga bango ekenda sango ezakaka o totanga ki wana te lelo tokobeta pe lisolo ya bato oyo pe na bango na mituka basalaki histoire na mboka Congo mais nautika moi quelques minutes ndenge za momesano ba oyo barataki pe ba oyo batalaki te na ba problème ya ba courant professeur Voto ko sala moi résumé ya émission oyo elekaki ako meka ko lokota bato nyonso totanga ki wana mwanda mondambo ameka ko réchauffer sous biso mémoire mbote mingi professeur pe boyi malamu émission mbote ndeko Laetitia santé malamu Kenya docteur Denis Mukwege totuna gaye mingi merci ozana abonné docteur Mukwege azali ambai makina na mokonzi na Félix Tshisekedi azongela ka makambo ya rapport mapping a insisté beti c'était que le backer toboza na kimia ta soki justice ezalité pe aza pour insister na ndenge pe Union européenne ba ndimaki ko proposition na yeke basala tout pour être un tribunal pénal pour le Congo et ça le mapo pour décourager bato union sur ba crime de guerre crime contre l'humanité de crime de génocide na Congo na banza azogi déjà epai na na hôpital na Bukavu. Professeur poso elekaki o betelaki biso masolo o esepelisa-ki bato ya mituka ba mituka ba makambo mituka ngo ba esunga bato me bato mususu balobela na bango te yo kotombola yango to beki lisolo ya Mobutu ya Moïse Tshombe ya Lumumba na administrateur ya liboso ya mboka Congo ozongela biso mwandam na peso kaka lelo 5 minutes kaka o meka ko lokota bato nyonso wana osali biso résumé pona ko bato ba kota susu na ben ya émission ya utikolika eleka ki poso oyo wana. Merci pour ce les gars qui depuis 2 semaines to bando beta masolo ya mituka na lobaye que so mituka za la bato nde mituka te ko réclamer par na yango na ba pouvoir nyonso oyo salema na Congo po kibokonzi e bongaka na ba attribut nango attribut ya kibokonzi zali à part ndako ya kibokonzi à part bureau ezalaka pe mituka tango zumbo konza pe sa mituka ba mituka mingi ezalaka symbole ya pouvoir alors ba konzi o tozu bango na Congo mingi ba yebanaki à travers mituka na bango pourtant ba osala musala tango bazobima tango ba okende ba réunion ba identifier bango na mituka wana to beta lisolo ya mituka liboso oyo ekota na Congo ya monsieur Fischer azaki administrateur
ya Congo watindamaki na roi Léopold to akamba Congo afandaki na mboka boma. Alors ayaki na mituka mibale mutuka na ye moko pe ya mwasi na ye eza mituka liboso oyo ekota na Congo pe mituka liboso oyo ekota na Afrique centrale. Ti lelo mutuka wana ezali oyo ye moko ezali na boma eza garé na ndako na ye na boma eza œuvre historique touristique œuvre d'art. Malheureusement eza koruye eza kopola yango toza kobelela ke gouvernement congolais akanisa eloko wana abongisa mutuka wana parce que eza parmi eza histoire na biso. Mutuka mibale tobeta lisolo mutuka Lumumba. Papa moko abengi ngai ayeko luka ngai na bureau mpona bake lisolo Lumumba me obeti yango na détail te bon nangi na yebisi na calme ka ke au fait tozobeta lisolo ya mutuka tobeta lisolo ya Lumumba comme tel te. Lisolo ya Lumumba tobeta yango mingi ta tobeta lisolo ya Kisangani. Soki ntango mosusu na circonstance mosusu tokozongela yango me mbala oyo tozobeta lisolo ya mutuka yango tobeta lisolo ya mutuka ya Lumumba oyo akimelaka nango walongwa nango na ndako na ye parce que azalaki enseignant à résidence abaye moto ya boloko. Alors amibatamaki ase déguisé akoti na mutuka wana abimi mpe azwaki nzela azalaki na intention ya kokende Kisangani Stalleville nzela na mutuka parce que air wana c'était possible de partir de Kinshasa jusqu'à Kisangani par véhicule parce que nzela ezaki kobongisama na bakantonnier banzela ya zambe ezaki na mabele mais ezaki na état ya bien lelo oyo nzela eza lisusu te ti ndenge akendeki akimi akomi na mboka oyo na place oyo kabadudu place oyo efala katisa ebale. Bon azwaki retard parce que d'abord liboso ye moko na bano opesa badiscours nzela koexplike makambo eza na Kinshasa mpe azwi retard et puis kokóma na ebale avant katisa barke ezalaki na ngambo ya ebale azela finalement azwi décision kokatisa na bwato et puis basoda Mobutu bakomi comme mwasi na ye na bana batikala koto azaki oblige azonga nsima et puis bakangi ye ti mpe ndenge akendeki kokota boloko toyebi histoire na Lumumba boloko ti kokóma na Lubumbashi place akufaki. Mutuka ya misato tobetaki lisolo ya mutuka ya Moïse Tshombe aza figure monene ya Katanga. Alors wasala sécession katangaise ye mutu a développé identité katangaise nalobi que mutuka Tshombe ezalaki marque Chevrolet Impala ezalaki mutuka ya valeur na époque wana ezalaki valeur na époque parce que Tshombe alingaki bokonzi na luxe na valeur mingi. Alors mutuka wana nalobi ke eza mpona ngai eza symbole ya identité katangaise. Mpona nini parce que mutuka wana depuis Tshombe akufi etikala kokitana na bato nyonso oyo ba grand leader ya Katanga. Mutuka wana au début des années 90 Kingu Akumwanza abongisaki yango atamboli nango Ngozi Kalibon ntango ake na Lubumbashi baperiode wana ya démocratie za kosukuma atambolaki nango et puis pendant longtemps après ntango Moïse Katumbi akomi mokonzi abongisaki lisusu atamboli nango mpe mutuka wana ti lelo eza na gouvernorat ya Lubumbashi et que bakoko bongisa yango à tout moment comme œuvre d'art et œuvre historique pour le tourisme. Alors tobetaki masolo ya mituka ya Mobutu pe alingaki lokola Tshombe pe prestige mingi na pouvoir. Alors na symbole à pouvoir après ça importance mingi na mituka tolobai que adoptaki type ya mutuka moko Mercedes mutuka ya valeur pour le gouvernement si bien que gouvernement mobimba mutuka oyo banotambola yango mingi ezalaki Mercedes comme ye moko pa ezalaki associé na compagnie ya Mercedes. Donc Mercedes ya mwindu yaki couleur officielle ya mituka ba ministre pe ya ba officiel ba comité central bon yo ya mituka wana ya Mercedes pe ye moko pour rester fidèle à Mercedes yaki na Mercedes mais ya zaki likolo ya baninga alaki na Mercedes 1000 pas avec Mercedes avec la Mercedes moko ya 6 portières 3 portières na ngambo 3 portières na ngambo donc yaki vraiment unique soka bimi et yebani ke Mobutu ye wana bimi to beta pe le solo ya mutuka na ye mususu à part Mercedes azaki na Cadillac ya marque américaine oyo akende nango petit na suka ya rein na ye ayaki na Cadillac wana ezaki une grosse américaine ezalaki mpenza na valeur atambole nango ti yango nde
mutuka wana nde ya mutuka ya suka oyo amataki ntango akei aéroport ya njili mpona kozwa avion kozonga badoli te place oyo akouta kuna mpo akende exil ya libela. Mais à part ye comme mutuka ekomaki mpe vie ya pouvoir tobetaki masolo ya mutuka Mercedes oyo ya mokuse ya moke oyo abengaki yango Bobila Dawa eyai mutuka liboso oyo mama Bobila Dawa akɔtaki nango na Kinshasa mpe bapesaki kombo na ye na mutuka wana mpe inspiraki bato ebele omoni so mokonzi aye na eloko bato mosusu bato tu mpe bakoki kokopie. Alors Mercedes wana mpe ekɔtaki mingi na Mercedes 190 ekɔtaki mingi na Kinshasa mpe reyaki makasi na periode wana mpona Bobila Dawa. Mutuka ya suka oyo tobetaka lisolo ya Mobutu ezalaki Cherokee ya couleur rouge ntango na obikaki Mobutu akimaki Kinshasa mpo bamobulu kofinga télévision tout ça akendene kobatama na badoli te akomaki campagnard. Alors mutuka ne ya campagne ezalaki Cherokee ya couleur rouge en réalité ezali mutuka ya mwana na ye Kongolo Mobutu mais nde apesaki ye mutuka nde bande permettre yakende na bavillage atambola kotala bapopulation parce que azali pratiquement coupé na Kinshasa mpo alingaki mwa kimia afandaki na badoli te place oyo tosukaki la fois dernière yango wana. Napandi to bisos to comprendre très bien ça que nous ndeko tozongeli sous émission pour expliquer on penza malamu mingi mais to suka na Mobutu te bato baza ebele oyo pe bango na ba mituka na bango basala histoire ya Congo leo to kolobela bino moto pa ningisa RDC moto pe kombo na yeti lelo ezotangama mingi na chronique professeur obengi ye ya Chichi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yende tozolobena. Alors, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, biso totoyebi aza mutu munene wa marqué histoire ya mboka oyo okoko beta lisolo ya mboka oyo te sans kobeta lisolo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Même ce qu'a comme président te. Même ça comme président mais alaki na poids makasi a marqué non seulement l'histoire à Congo mais a marqué l'histoire à Afrique. So batangi ba opposant historique na Afrique. La histoire de la démocratie, ya Chichi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors, to beta ki masolo na chronique to komaki, to beta lisolo ya mutuka na ye. Ce que to beti masolo ya mutuka Mobutu ebele, mais en tout cas, Etienne Tshisekedi mutuka na ye oye yebanaki na histoire politique na ye, ezaki mutuka Jaguar, voiture Jaguar, la couleur verte, vert citron. Il faut que le bac Etienne Tshisekedi aille mutumo azali modeste mingi comme azaki opposant alongwe pe na musala dans la gestion il y a des affaires à l'état moi kala depuis azaki ministre après commis directeur il y a Lenda et puis azaki PDG à Exaï et puis déjà donc vers les années 70 alongwe déjà dans la gestion des affaires pratiquement député jusqu'à 82 au basalaki comment qu'il est à 13 parlementaires. Donc, vu qu'il y a luxe, il y a mbongo, il y a azala qui n'a ngoté. Azonga qui n'a nda konae. Azam mutumo kwa bande ko bima mingite. Donc, depuis les années 80, tu vois, ti bane la démocratisation les années 90, ti ba 96 wana. Tu sais que abande ko dans l'habitude nae, il ne sortait presque pas. Ce qu'a bimi, le bas qui est camboisali. Nga personnellement na fandaki na limité ye qui na Pétunias na Canas balabala oenandi et donc viwana ya Chichi contestation ya na Mobutu tout ça biso to ba de ressentir là parce que to ko la mukana tongo je me rappelle un jour na la mukina tongo pendant que nous allons l'examen là déjà à l'université na bimika ba soldat ba zingi kate moki muto abimate muto akotate na le songo na examen batinga kabo. Donc, il y a Chichi, vie elle est très modeste, et puis il y a une rigueur, discipline personnelle. Moi, je suis en Ndako. Chichi a fait un Ndako pendant 6 mois. Ce qui a bimi, soit à l'hôpital, ou soit le Cambozali. Et puis, ce qui a fait une voiture, Jaguar avec bimi, sans le tamboli, et mon qui s'est dit, ah, il y a Chichi. Il y a des gens qui ont été en hôpital, bon, on est qui n'a pas mais minimum, soit à quelle négociation, ou soit à quelle ambassade,
mais ezaki rare donc Kinshasa mobimba o ba ki na posa ya chichi ba bando kende kotala ye ezala bato Mobutu ezala bato ba collaborateur musu ba opposant mususu parce que akomaki symbole ya opposition okoko lo batte koza opposant so koza en accord na ya chichi sinon tu es opposant donc sans que ba lo bango mais on dit là komaki incarnation ya opposition pe akomaki ndo so ka ndimi yonde okomi opposant donc bato to ba jeune politicien tout ba ya kala tout ba no molongo okene limité ko tala ya chichi même bato ando uta poto même ba journaliste même ba politicien même ba ambassadeur o ba ndeko ya ba que nous a rendez-vous quand na limité na no tala ya ko discuter na limité comme kinda comme ki bureau makamuno ye vi na ye a passé pratiquement na ndako na ye donc ndako na ye wana ezana ba symbole ba on a benga ko na komaki ni article wana héritage ya chichi ezana biloko oyo lelo eza héritage à part héritage politique héritage physique eza lokola voiture wana eza lokola munyere abazali na mwebele mais ba chapeau na ye wana eza héritage eza eloko mo eza na valeur presque toute sa vie. Donc au début, quand on a banni opposition, a adopté Moniere, et ça le coup la bilamba n'a pas été très modeste. Alors il y a safari ou ba boubou, donc ce qu'on a dit costume c'est que vraiment cérémonial, soit à Putana Mobutu, soit vraiment le Camerounais. Donc Babylone Kowana, puis à la radio, avec moi. Moi curiosité, elle n'attara pas Bakos. Kala, oui, Liboso. Il y a qui parmi bateau oyo banda révolution. Alors qui Mupenza Mobutu a kende ko zoya qui à l'université a commissaire général. Aïe commissaire général adjoint à justice, adjoint à l'IAO. Bana ko tambu sambo kana Mobutu. En fait, tout ba pratiquement bazaki vraiment na collaboration à la limite c'était des amis. Mais donc a contribué mingi pe na kwa choix pouvoir à Mobutu. Il y a Azaki parmi les rédacteurs, il y a manifeste assez. Donc, à ce moment-là, à Bakos, nous avons des photos, nous avons tapé Toka Léopard, mais avec le temps, à ce moment-là, comme Mobutu a incarné à Bakos, par révolte, il y a à Bakos, déjà vers au début de l'année 90, il y a parmi les bateaux qui ont adopté qui cravate na costume. Parce que à bas cost pour à bas cost c'est à bas le costume. Tout beau costume. OK. À bas cost. Tout beau costume. Donc au bout de la politique il y a authenticité. À boy combo à mindele. Boy bilamba mindele ainsi de suite. Alors comme déjà na révolte contre Mobutu il fallait la kisaye que naza contre makamunayo a boy à Bakos a bandi kola ta costume pour na to ba solo que pour na tchipe ya mwana cravate penza et s'imposer na Kinshasa après makambo ya démocratisation. Alors tozonga la masolo ya mutuka c'est que nabayi ke mutuka wana Jaguar eza parmi biloko ya valeur oyo ya chichi soki totangi radio na ye soki totangi bilamba na ye totangi moniere na ye totangi mutuka wana posa na ngai comme nalobaki mbali boso posa na ngai na kobetaka masolo eza ko attirer attention ya ba conduire ba biloko wana ya valeur eza ba bien ya histoire na biso. Professeur, oui. Jaguar wanezali Jaguar ezali na tambola qu'après article oyo pour article na komaki liboso ba information nazala nango na komana na carte article que Jaguar eza sur le boulevard du 30 juin na ndako na ye o ezalaka bibliothèque ya kala ya Linda na ndako na ye na sima. Mais avant la émission semaine passée na ngaki na vérifier na keti na ndako wana ya chichi na boulevard pour vérifier sur le Jaguar ezali. Babi singa Jaguar ezate kuna. Na landi ti na Pétunias na limité na 10e rue. Jaguar ezate.
Alors, heureusement, on a écouté des collaborateurs, à Kala, des petits, des gars du corps, tout tamboli. L'histoire est que vers la fin, Jaguar a atteint un garage. Et puis, il y a un camarade Naemoko, na Funa, c'est vraiment son meilleur ami. Oh, yo, a kene ko pesa e Jaguar wana parce que en tout cas, pour Titi, ya Titi banda bambou la changer la voiture. Et les gars Jaguar wana. Peut pas demander un peu mingité donc il y a un problème mécanique mingité. Alors mais et où met là qui ça peut combien en tout cas des années et des années avant temps pour la Jaguar wana. Alors après ça qui camarade na wana pas un concessionnaire, aza bon ça en tout cas après un garage à Munene pour abongisa yango. Alors vers la fin au moment dans la campagne en 2011, comme on a mis tout comme ça. Mais nous, on a ça l'histoire, l'histoire est banique, et ça Jaguar. Alors, quand on a dit papa, on a dit effectivement Jaguar est allé, on a dit petit comme on a yango, et ça a kufa, mais on a dit tambola. Et ça a kufa ya gravité. Ça a kufa gravité. Ben ça peut musala makasi, c'était pas ko tambola, pas ko bongi ça ko tambola nango. Il y a un qui, quand on a fait l'émission, pour ça, on a attiré attention à Bakonzi sur Babylon Kouana. Surtout, on a dit que Mokonzi, et ça, moi, non seulement Babylon Kouana, sur la voiture, il y a Fischer, il y a Boma, voiture, il y a Tchombe, il y a Lubumbashi, voiture, il y a Lumumba Trace Nango Ezate. Nakende ko visiter na Lumumba voiture ko ezawana eza voiture à sport ya Lumumba eza voiture à sport mais ça yango déjà ko incarner histoire à Lumumba te voiture Mobutu mingi ba panzi yango monsieur kena Rwanda mususu ba panza yango mais ba o etikali voiture ya Chichi voiture ya Tchombe voiture affichée je crois que c'est loko il faut gouvernement a ça l'effort à sauver. Oui, ça va millions. Imaginez quand on a outil c'est peu canine aïka pour maintenant voiture à Chichi. Ouais. Pour ça dans les actes au monde inda kwa ya Chichi ya limité. Pour ça dans les actes inda kwa wana ba comme ça au musée. C'est vrai que ça dans la famille, ça héritage, mais je crois que aux ana valeur mingi so ba comme ça au musée. Ba bilo kwa ya Chichi etikale za bilamba na e, ba photo na e. Radio na ye ba moniere na ye ko réduire car na famille na famille na ye il y a tu aza na niveau famille na ye aza même pas na niveau ya UDPS là le ça ta UDPS ya chichi aza ka comme ta UDPS te ya solo eza que ya chichi a influencé ba congolais nyonso na ba o ba na pouvoir na ba opposition na biso to zali musika donc façon de vivre et ça dit que influence presque les Congolais. Il y a des choses donc c'est de valeurs nationales et ça bateau aussi mais il faut d'accord et là qu'on a émoqué les autres touchés. Il y a un moment où on a bête à Masolo et à Chichi parce que bateau nous a dit mais tu sais que nous avons eu des pestes, nous avons eu des pestes. Mais est-ce qu'on met ma solo à Congo, ça va mettre ma solo à Tshisekedi, c'est pas possible. Donc, pour ça, dans les actes, Ndako Wana, le clairement Martin Ndako Moussousa, d'ailleurs, souvenir, il y a mon bal, il y a Ndako Wana, tout ça, et Rosa a bien été, le Ndako a bien apprendre. Moi, on est de l'Oise à Nambongo. Mais 10e rue, comme ça, un musée. Au côté boy, au côté voiture, il y a Chichi, au côté radio, au côté kiti nae, au côté garde-robe nae, bilamba nae, au côté photo nae non. D'abord ça là que Congolais surtout banana biso ba yeba davantage et puis ceux qui beaucoup foot à pour côté Sambongo. Le côté Sambongo makasi. Professeur, Jaguar oui. Histoire ya origine ya Jaguar wana obeti ngote? Bon, non, Jaguar exact Eza mutukanae. Bon, je ne saurais pas dire exactement. Je ne saurais pas dire exactement place Ruta, mais en tout cas, tant qu'on a la colis, on a coûté à la Jaguar. Certainement qu'à Sombaka, certainement peut-être ma camarade nae, ma personne n'a habité, parce que Erwana Balou avec un bon tant qu'on y a tout bandi politique.
baluba bazali penza na mbongo mpe baluba basuportaki ye jamais bandi otambola penza baluba bapenza basimbaki ye bacamarade naye basimbaki ye mpe donc azalaki dans le besoin te aki dans le besoin te mais tomonaki mutuka na ye oyo bacongolais bayebi mpe bon papa Tshisekedi mpe azalaki n'importe qui te nde na lobi asalaki mosala donc depuis jeune âge depuis classe depuis temps de la première deuxième licence il a déjà ministre non il n'a jamais manqué de rien et puis nakoki kobeta alors lisolo moko peut-être ekoza neti eza secret d'état même un secret politique mutu moko mokonzi moko mobutiste na lisolo tozobeta ayebisinga oyebi ke mbala libiso tokutana na ya chichi mutu abenga ngai po nakende kuna c'était Mobutu lui-même alobi nawika téléphone akala esoni na maréchal nabandi kolenga abini atuninga boni eya na yo kuna na limité naza troublé abi yaya nani abi Tshisekedi abi oyo eza piège abi oyo eza piège eza nini il est perdu alors il est resté comme ça hébété abi abi mais bino bokende kotala ete bino bokende kotala ete bino bokanisi azosala mosala te il fonctionne comment il faut kende kotala abi nanga c'est alors que azui courage aki kotala ya chichi depuis on est côté en contact donc au-delà il y a un conflit politique makambo ya Mobutu ya chichi ya makambo ya wera na jimbe biso to kanisa ke babundaka babeta na makof na finga alors que ce sont des amis donc ils ont vécu comme ça même si et c'est ça la beauté à politique na biso même ceux qui balaki ko partager la même idée sur terre mais ils sont restés amis, ils sont restés même des familles amies. Deux familles qui sont très proches. Là, Masolo, il y a parrainage, il y a parrainé Baninga. Tout le monde a Mobutu a éprouvé. Il y a rien. Il y a Chichi et Matanga. Parce que c'était vraiment des gens qui ont vécu longtemps ensemble, qui se connaissent. Et puis, tant que Matanga, tant que Mobutu a béni Makasi, à Kenanis, pour la population, il y a Chichi, Azu, donc, ils ont vécu comme ça. Pour ça, dans les actes, vraiment, gouvernement, parce que Makamou, il y a Chichi, il y a Félixité. Il y a Chichi, il y a Félixité, il y a gouvernement. Gouvernement, assez la famille, bah comme ça n'a qu'un musée, bah bongi sa voiture, parce que voiture na maman est là. Si les gens na garage quand. Dans garage, na tal bah ils que ekoki ko tambola un problème té, il y a problème à moquer. Les gens entretien à moquer dans une semaine et tamboli nango. Bah bongi sa moto quand ba zongi sa na 10e. Même gouverneur a vu la coupé au saisir au occasion. Trop côté sambon ouais. Ouais. Et ça, non seulement parce qu'on s'en va. Voilà. Vous imaginez pourquoi le donc, Tchal, mon bouc, n'a pas à Talakaka, palais de marbre. Musée tout à Zakunate. Mais Kaka, qui tu as bêta musée Massassi, Nanda Kwana, so va fumer le 17 mois, n'est pas tout baya. Donc, c'est pour faire une idée que ceux qui va s'allier dans un musée, bato bako ou ta poto, koya kotala. D'accord, imaginez au côté de la chambre ya Chichi. Combien de personnes ont la mbetouana? Professeur Nabandi, l'histoire ya Chichi, sur le bandit moi aussi ça t'est. Mais on le bénit sur l'essentiel, il y a voiture naé, Jaguar ti le na banda marque on les a nanoué. Jaguar les a. Donc à la penza ba voiture à valeur les a qui Mercedes Jaguar. Net Mercedes ba modèle sous ces autres mais belé Jaguar fait zali ti le. Jaguar les a voiture à valeur. Et à valeur. Et on a pesé zalaki. Et puis c'est la photo là que ça qui biso wana dans ce côté sous nanzela dans les canaux. Ouais, exact. Bon, ezala ya chichite batu pebe mususu azali susu. O batu ebele babenga ki affectueusement muse.
Mzee Laurent Désiré Kabila, professeur P, akomaki lisolo na ye. Na ngasko naza curieuse na mutuka ya musée. Na pena ebite ya mutuka ya musée oyo bete la biso wana. Eza mutuka nini? Mutuka ya musée officiel. Oyo yebana ki mutuka na ye ya fonction, mutuka ya présidentielle, ezaki Mercedes, Jeep Mercedes. Et Jeep Mercedes, il y a couleur beige, hein? Elle est couleur beige. Et c'est une voiture à Kitoko. Voiture, on a, au moins, musée, tant after les Poussani, la commune à Kinshasa, le 17 mai. Hein? Le 17 mai, et puis, à se proclamer président, dans Lumbashi. Le lendemain, je crois le 18 ou le 19, il fallait comme à Kinshasa. Comme Kinshasa, comme président, à Bani Moussal. Donc, là qui est rebelle, comme Kinshasa, là qui est a mis tout côté. Donc, tout sur place. Nous avons dit que Mobutu, Minge Mataki, Adjo et Keneki, Rwanda, nous sommes tirés. Mais nous avons autant de Mobutu, tu vois, Mobutu, image à Mobutu, Makamuna, c'est compliqué, tout ça. Humainement, ce n'était pas indiqué que. Même Ndako, il y a une adresse, mais tout ce qu'on a fait. Alors, il y a une Mercedes Jeep, il y a couleur beige. Il y a une histoire il y a professeur Kinke Moulumba. Kinke, candidat président de la République. Voilà. Alors, Kinke d'abord de son côté, c'est qu'à l'époque, elle a qui dernier ministre de la communication, Mobutu, longtemps Mobutu, gouvernement à Souka, gouvernement il y a général Likudia, où il y a Souka que gouvernement Mobutu Kouya, pouvoir Mobutu Kouya, là qui allait dans à côté d'un gouvernement, on a, puis avec le ministre de la communication. Pour cette raison-là, tant au after le côté, il fallait qu'il. Il fallait qu'il. Qui est un personnellement parce qu'elle est professeur en Nangaï. Alors, alors qu'il y a un luxe alors qu'il y a parmi les journalistes qui PC Lengi na musala journaliste na Congo tilelo na limite que ça na journaliste qui a zumbongo na musala qui journaliste ko la kinki azate donc azaka président mbongo d'abord alors qui à l'époque alors qui correspondait à Reuters. Vous imaginez que rédaction il y a bureau à Kinki. Il y a qui na intercontinental. Bureau na ya Moussala. À l'époque déjà. Et puis, au moins, les lots, journalistes, Quado, journaliste, la ministre Nicolo, ministre respecté journaliste, et on a qui respectait la ministre. Parce que il tapait le ministre dans le dos. Hein, donc, ça va camarade. Ils ont dit que ils n'avaient pas le ministre de Kambongo. Et puis, Abané qui fréquentait Mobutu, donc elle a eu très introduit, elle est vraiment dans Mbongo. Parce que tu vois qu'il y a des professeurs dans la classe à Mouké, tu vois dans la classe à 10 ou 15 seulement. Avant, on a fait ça pour. L'histoire à qui c'est que, à Moutoumoko, il y a qui luxe ming. Qui a na kato afandaka na aza mumbala amuta bandundu amumbala alors aza muluba te muluba te za kombo mais il a tout de bon muluba na fier na luxe et tout ça na kato afandaka na UPN babengaka ye mumbala avantage mumbala avantage et il assume parce que alinga kapenza biloko na ezala to ko valeur. Alors, nous avons vers la fin, avant que tu sois ministre, tu es ministre avant notre temps. Quand tu es à l'époque, tu es professeur, tu es professeur, mais tu es poste comme journaliste, tu n'as aucun gouvernement au salami. Donc, ça, il fallait pas que tu aies un gouvernement, mais il fallait que tu aies un journaliste. Je me rappelle à l'époque, j'ai le savoir, j'ai la voix, donc, j'ai la voix, il me reste le pouvoir. Wow. Place à Kendeki. Alors, tant que c'est quoi accueilli, moi tout le monde est présent dans la classe. Je me rappelle un jour, moi tout le monde est dans le système alarme.
Mais quand la classe, mutuka était peu na parquet. Moi la classe allait à l'aller mutuka bateau, mutuka bandi ko ganga. Pourtant pour moi il fallait que dans la classe mutuka donc alerte donc classe c'est katani. Yépe au lieu aya ko kata, azo kata ta ya kitia otala. Mais ça c'est de l'électronique, ça c'est de la technologie. On est autres là, papa, au président, mais les ils sont après à Kati Soneri. Donc, nous, tout cas, comme vous avez dit, quand on nous a continué, Bazaki, on a peut-être Bazaki, on est en tout cas, il y a Kimaki. L'ironie du sort, c'est que il y a Akimelaki, la voiture à Kimbambala. Azaki, la journaliste, moi, after le côté des bandades, azaki réflexion sur Akima akata Brazzaville mais a aucun ndenge ni qui ba yebi donc journaliste aye wana azwe na mamutu kanaki mambala wana bombi na kati amemieti na libongo ninga azwaki bwato akati Brazzaville mutu ba luxe wana ba mitu kamini azaki pe na oka moko tane ki na ba BMW ya kitoko ala biloko ebele asundo yango yosake tango sikoyo butin de guerre, pillage et bandit butin de guerre, donc les soldats ont des bandas comme un boutiste pour récupérer bilok. Ils ont bilok quoi, la mituka, ils ont tiré dans la garde-robe, dans la chemise, dans la veste. On va les boutiste, on va les mort, on comme on va commander dans la chemise, dans la bilok, dans la bango. Donc président, bobo la président, elle a dit initial, au moins il va tourner, il va tambe moi mwana ba tambe wa tse initial amba ba ndundo ka gem ATM on présente chez nous bâti ATM. Alors la pillage voilà bazu mutuka wana et mutuka valeur mutuka wana nde ekomaki mutuka ya musée oya kinke mulungu ya onde komaki mutuka officiel ya musée au musée abana na musala et a omena na pendant longtemps en tout cas après la fin après des situations en tout cas nous tout cas liboso tant nous a bani musala c'était cette jeep là on a commis qu'on a dit que mutuka wana finalement ils ont eu succès pour le cas et pas à musée et pas à mukolo nango donc ils ont mon destin ya mutuka quoi pas à mutu. Donc c'est ça que nous avons quand même tout cas officiel et comme la valeur makasi nous avons des yeux éloge des yeux clairon des yeux mandala là le col la kunda ya Yesu pour même marquer mukozi voilà alors nous avons na bête selon parce que eza mutuka oyo et boti génération ya sika ya mutuka officiel na Congo Jeep Mercedes parce que à partir du musée, nous avons influencé les hommes du pouvoir. Parce que c'est une valeur qui et comme à partir du musée, tous les lots sont allés dans les politiciens, mingi baza mutukawa. Parce que mingi mutukawa bago batamba la valeur à musala ezakina. Et kitani tant au moins a adopté le même type de véhicule. Mais Jean-Pierre Bemba, le même type de véhicule. Kabiliste est belé. Na parc automobile. La Mercedes, il y a Jeep, quelle que soit les couleurs. Oui, il y a qui est déjà visionnaire, qui avance par rapport à Batinga, les lots, même ceux qui sont améliorés, en tout cas, c'est à partir de là, à partir des musées, hérité Mutuka, a inspiré Batou dans Mutuka. Je me rappelle que je sais que ma collaborateur Mingi, il y a Joseph Kabila. Parce que moi, Joseph Kabila peut sombati Mutuka na bati professeur curiosité car est-ce que tant qui a zonga qui peut n'importe ah tout n'a Mutuka nete mais voilà Mutuka c'est qui a zongi pendant longtemps qui a kendi qui a accès à zongi tant à zonga côté peu musée à côté peu musée Mutuka peut kenda musée on a musée coupa déjà
Joseph Kabila me donnait le pouvoir, puis Joseph Kabila qui n'a pas mis tout qu'on a eu sous donc je ne sais pas ce qui a porté plainte sur la Merci beaucoup, professeur. Bandi lelo to landi li solo na koseka mingi et puis et ça peut na mawa on peut gagner plus sans koluka libanda quand la biloko ya biso moko on peut gagner plus parce que ce pays est marqué histoire et Afrique voire même en monde donc na ba biloko mike na ba $1 ba $2 ba 1000 francs ba 2000 francs na suka to roksa budget mo ebele pe otali pe mbongo pe koti na mboka. Professeur, merci. Na bandi lelo nde biso do seke on anda couper na bandi belé pe bakatani donc ba message na ba appel na bandi ko koya lokola mbula. Professeur, bato basuki boy ba politique esuki boy mitu kezana no belé bato bazali to beta lisolo poso ezali koya to tiki bino qui mien en couleur.